Akatika biso na moli pana photo wana kaka pona. Queen. Queen azalia. Na moli akomi kitoko. Akomi kitoko tosaka na ba coiffe. Tosaka ba coiffe tozo préparer pour la journée de la femme atako coiffe madikute kozala na ser. Le 25. Donc maman Europe, ba maman Australie mais tokoti déjà na Europe. Baluka yango yango. Le 23 ekoinda. Ekoinda makasi ya mwasi. Somo kitoko wana. Danso. Kitoko wana. Mokota bomi abonné na Red Kilungu Shebo TV masolo eza wo. Bota no wa kwa ndenge za. Mokwine. Omonaki na video ezorenye. Ya ndenyo. O video ezorenye na WhatsApp. Pona makambo ya kamera. O makambo ya kamera mikolo kaka kamera na amida. Babi ato boyi mwasi abota 5-10 bamiso batoko kende toko ba kamera toko bala bango. Toko pesa ba 250. Pesa combien? Ba 230 tabanki ngombe. Mikolo système ya amida, système ya kamera. Côté zate pas l'Australie nous savons sur mbote boya la fête ya ba mama ba papa ba mama ba ko sepesa mama banda ba jemo sa mama oya bien futa ki neta koma na ete pour mtoza na porte to tek déjà ba kabonyoso bo pesa kité to ça sa kati ya Australie wa ba na Europe ba na Paris ba mani mata ba mbote trop boko mona ba kwa ba honorable Martha boko mona bango boko mona ba Mado boko mona mama Virginie ba mama José groupe staff mobile ko salala fils la queen yemo college azala boko zalana to changer ba coiffe to changer ba coiffe de 30 juin pesa indépendant pour mona coiffe moderne sous bota ba mère Europe ne bazaka biso to zai ndiputa na se coiffe likolo bana Australie bomoni ndeni masolo eza wo